Fabrigas kutu kobeta lisolo te. Ye akei pona kozanga succès. Ozo comprendre? Ye akei pona kozanga succès ba combattre. Ce qui Fabrigas azala na succès ba combattre ba batelema. Ozo comprendre? Ba combattre ba batelema. Ba batinda balete na préfecture. Oh, c'est ça te maman, c'est ça te. Ba tout mususu ba fandaka na poto pona volonté na bango te. Ama na pays nanga na ozonga ndenge nini. Parce que pour na musala nini na kosala na ko vivre ndenge nini. Omona mutu ane na volonté ya kofanda pa mundele te. Volonté na eza ya fana na mboka na mais l'état salela e nini o ko permettre ya vivre bien. C'est pas ça bango siko ba stress. Ngaku na préférant na ndenge fali ya blokanga wana parce que na entourage ya fali eza na bateau déjà ba pelisa ba koni batia déjà nzunga munene o ba kolambela keni. Nazabisa yo batu déjà ba préparer liwa na nga ba pelisa déjà moto. Batia déjà nzunga munene. Yes. Pardon? Hein? Bonjour à tous. Bonjour. Kofi Azawana Aza. J'ai mon Aza a provoqué Kabatu pour qu'on ait disparaître. Au moni orchestre, on est allé à succès. Balingi ba meka boendu le raté wenge musique à maison mère nan yango le sikoso balingi ba meka ndu le raté de wana succès wana za succès o de ba komata ba tika bato bana ça lo wana na player te wana pena mana ti vient na so waze kwa mana vient na so Félix waze kwa to na pese ba mbote belé place aza atala ki concert ya Kofi ba anile atali ya wera ba anile mama na ba combattre ba lobela makambu dete akopene na producteur ke yo pe anile ka ndula to bimisa nazo yo mama nazo yo mama non mama tela mwana il y a le problème ané toti à 18 ans ya souffrance 18 ans na mama tela mwana lobaki mboka ezokende bien tole la tobi ba passe eza na mboka na biso boye mama tela mwana yazala ki oyembela régime yana banzembo ke mboka eza bien batu balia bien courant eza bien makambo ekende bien. Président Fati, moi 3 ans ya sali. Ande connaît pas, y a pas moi ikananga te. Mama tia la mwana. Ata loko sambo ngo tia na se. Yo ka soko sengi peut-être président Raïs. Asunga na moi quelque chose que na moi ba difficulté boy. Pour mikolo mais pas na ba difficulté na mona ki vidéo mo boy mama tia la mwana abengi banganga. Ba yo tia kopo pa bana misala na po ba yibi soulier. Soulier à vie et bungi. Maman bengi nganga ya maman papa kopo. Na lobaka ata de mère ata papa fani na de mère ata 10 ans. De mère ko apporter et l'autre côté pembeni a fali. Maman ba moto obiso to memaka pena na moto o memi pena moto bo memi. Olobi o ekoya ya. Ba de mère ba ko kate. De Fabrigas erreur sali. Ndenge concert ne ba déranger te azui pe visa zo kende kobeta à côté na liste ya bambuta likasi ngana roki o décevoir jamais fallu pour entourage pour fallait à blokanga parce que ceux qui na mission ya nzambe ndenge fallait à blokanga eza normal nzambe yemo ko juger ceux qui eza pe normal te po na satandaka te un jour fallait soit ta ko futanga lifuta ya ko bloquer na téléphone. Mais ça là non ba nani ngana ko songisela jamais fali mabe moko boenaya naloba mabe pona fali c'est aza grand frère amutaza edanga matanga ba jet privé talaka Kofi atu na ngabi siko ozanga nini pona libala na yo oyo ngana koki ko bakisa ambo tikabo na yo kisoni na bisi vie na ozanga eloko te fanda na yo ngaza ozanga nde conseil. Pona boy soki Kofi apesi na mbongo moko boye bambo na babakali na bavenjora degré bakofingela nga fali mais mapa yo lo bate katika pesa TV boyebi sœur na nga bien boye yazanga bakota ba state ye kuna partout so bobengi pour na masolo ya service traiteur katika pesa zawana azape na chaîne na ya télévision katika pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplacer ka bo mona ka service traiteur moko ebonga etonda ya soin
kuna mibi bazalaka te o baje moko boye te ezalaka te baprix abordable et surtout so bobenge bobisi de la part de site ya Rapachi totalaki sport en tout cas on retrouve baprix mpona baservice traiteur na bino fete ya mariage colossal de grade académique anniversaire katika pesa za wana bobengani na banimero oyo totie wana boyoke na bapage na ye nyonso et puis bosabone na chaîne na ye katika pesa TV bozala déchité voilà. Télévision, merci. Nous avons sur la biso, to Alibanda, la grâce Matelo, merci la réalisation. Nous avons une équipe à Fimbu, na Fimbu. Grâce tournée déjà, Fongola déjà chant. Nous avons une chat, place où tu as redembe la ta place à propre la Kinshasa. Oh, na évité. Ouais, calme Zali. Fimbu na Fimbu, Ken Piana, bonne santé. Ouais, bonjour, c'est Tcharapachi. Vraiment santé ça n'a bien parce que biso to koma bana nzambe bana prophète Emmanuel Dodi bana le 17 décembre jour pena prophète Emmanuel Dodi asala ka ba mi bangé na miracle le 17 décembre parce que le 17 décembre nde jour na biso ba franchi toze la pena le 17 oyo ozana mutu moko boye o azobela grave na famille na bino botinde la biso ye ayo tante na nzambe Emmanuel Dodi le 17 OK wana ndeko wana sida tinda na nukuna yo tante nzambe Mama, basi ezolimwa na banzota bato. Kuna peno zo sentir pena ke non, bato pena ba cancer ezala pena ke ba pesio ke non. Mundela biso dans 3 ans zo ku fatiga testament, oye kuna Emmanuel Dodi apuyele zongi chez son hôpital. OK mundele pena kama me. Oso comprendre? Ya pa bonga motema ndoza weekend. Nakoma nzambe, nakoma mingi ya nzambe. Na osala musala na nga o na sala ka. Ya nzambe me kati na polémique. Bon nzambe mais polémique eza. Donc polémique eza mais tu as ban nzambe toujours. OK. Non ça venait fort ça na quelle émission pour ya zane mutambutu Fimbu na Fimbu. Tu peux essayer le roi Jeep eza ya lokuta mais tu siko eza merci. Non, ezaliko. En fait Emmanuel Dodi ça va. Bongo Jeep moi mutapesa nga mosala nzambe ya solot. Ah mutabeste aza denile cité. Ya za denile cité ke en fait yo eloko kufa après que mo luka ona Karo nenga bimisango ezate yaza denile sidalité ya kandate. Qui a facilité à Kandaka, Mokolinza, Nzesi, et Sila, Nasika, Pineo, Yakar, Denile, sa spécialité à Kanda. Mon héros fongo la porte, au Kotika, au Fandelika, Kitana Ba. Et toi, qui Nayo, Nakiti, beaucoup, na se bouffe. Parce que l'Inza ne sait Zika, n'a pas se. On a vu un abyss. Ok. Film on a film. Pourquoi est-ce que ça à ta titre il y a pasteur à ta titre tellement bon à te faut faire miniature na titre on les a pas internet en tout cas biso to besana bongo so comme ça biso to la tête changer ba identité ba tu faut pas faire biso na identité na biso to zala na ngo biso ta to ballon ni titre ata to terminature mususu na musala na biso ndezala lengi ba tu va la biso basepela baseka mutazala na mwa susi moko boye alongoli susi ndenge tosala biso boye mutusa kozala abela landiki mpia na boye ba malade silia oui malade siliko OK kempia ba mingi eza bato ya mikili diaspora ndem de sala pena ke bato bele badoka bato bele ba banobela babombe bato bele bano clasher bato ken piana no sala ka ba Fimbu na Fimbu ko ba balinga kimia te ko ba nini na ba balinga bato ya poto pena ngana loba foti na bango ezate foti mingi ezala foti ya mboka na biso bakonzi ba bongisa mboka te vie sociale ebonga te bato mususu bafandaka na poto pona volonté na bango te ama na pays na ngana ozonga ndenge nini parce que kuna musala nini na kosala na ko vivre ndenge nini omona mutu ane na volonté ya kofanda pa mundele te volonté na eza ya fana na mboka na ye mais l'état salela ye nini oyo ko permettre ya vivre bien et pesa bango siko ba stress OK parce que amona na mboka na ngamoko na za libre na otambola ndenge na lingi mba wana choix te mboka ngo soko ye c'est mboka moko ngunge bele
mais yo kenda kuna to pomona mboka biso po batu misu batala biso sko yo kenda poto neti biso idéologie za ka ki sali mo musala na yo OK poto sali mo musala na yo ozi mwana OK poto alors de ça to mwana to moni lolo le ketchukuna to moni bibi kapinga yo kuna yo ko bani en tant que génération pe ba presse nyonso o ezolo tarake soko sali mo musala solution na ngweza ka na yebisa yo biso musala na biso avantage na ngweza tina mikili parce que na musala na nga ki youtuber na ko ma poto pe na sala na nga musala msute na continuer ka ki youtuber na nga OK na simba ka mbongo na simba ka awa yango na simba kuna parce que musala na biso eza standard okoke vivre na ngo mboka mobimbo lingi o comprendre donc ngana lobakaka bandeko na biso soki ba okende mingi kuna parce que poto eza na mwa ba avantage muke vie sociale lelo tomona ba star na biso ya mboko omona star abeli po akende ozona no somme diko liboso na po somme diko liboso basengele nanu cotisation oh l'état bosunga ye l'état bosala ye boy batambongo boy soutenir ye maman live tamo eloko po akende hôpital mais na poto mutu soki abeli premièrement nanu akende nanu ba traiter nanu ofeli ozomona siko ba avantage yana ba avantage wana nde loko esalaka moto tikaka nakende nango fanda kuna peut-être lobi okuna makambo na ngai kosimba te makambo na ngai kozala marché lisusu te mundela kozwanga ne fisque en charge mais awa vraiment soki makambo esimba te en tout cas yebakaka fulu na ndako manzanza nde kozwa en charge donc eloko sikoyo bato pena bakendaka poto mingi yango wara mais yo sikoyo avantage nini apa wana avantage nini omona oloba te en tant que père de famille fona zonga na po ba condamna ko na mona atina ba commentaire yango ken pe no zongela nini falo ya poto ape fali ya blokayo bosola lisusu te eloko te na éviter aux arakaka kuna to cha sous le cao kala tant que père de famille na ko kende te poto na sundoli ba na nga batikala ko telenga na ngana ke no bandela via zéro et ana sens moko te donc na préféraki na kei na zongi en plus il peut ndenge na kenda poto bandeko bolimbisanga soki ezalaki kenga na kimaki obi motema pasi nini ona nga na pesa sule parce que sule kauka déjà Schengen ngake bando pesa sous visa te parce que ayela bango mutu moko akima ozo comprendre donc il faut que la rappel baninga musuma wa que mutamemi poto yo zinzelo kimi nete sule azolanga na garçon mo visa na ambassade d'Italie mais garçon na nde asombi billet ake mutal boso obike garçon na sala tout la musi ya zaza sule kauka kuta décourager lobi ken na makambo na lingina selo so ba Schengen au moins te o décevoir nga pe ya na ba famille moko ya bien mais akima ayambaka lisusu sule ata na téléphone te mais nga na yebisa sule na bien en tout cas moyen na yebisa soki na akima bien na akima te exacte mais tanga ka na kende sala nga ka effort na kende mais sule vraiment azalaka vraiment décis côté la frère na biso wana azalaka longia sérieux ala tape ba veste na ba chemise au sentir pena ke quelqu'un na kutu ki sérieux bwa koza na ngote bomona yenda kozonga mais muta sérieux yango zomona na mboka na biso kotanga mingi eza mabe po mutu soka tangi mingi akomi français omona ka zola ta bilamba bien français belé na munoko nyonso azoya ko ba passeport non na politicien te ko ta banze mama chala non mama chala mwana il y a le problème ané toti na 18 ans ya souffrance 18 ans na mama chala mwana lobaki mboka ezokende bien tolela tobi bapasi eza na mboka na biso boye mama chala mwana ye azalaki oyembela régime yana banzembo ke mboka eza bien bato baolia bien courant eza bien makambo ekende bien président Fati moi 3 ans ye asali andeko ne mpe yaba musima ikananga te mama chala mwana ata lokoso ya mbongo yango tia na se yoka soko osengi peut-être président Raïs asunga wana moi quelque chose que na moi ba difficulté boy po mikolo mais apana ba difficulté na monaki vidéo mo boy mama chala mwana abengi banganga bayo atia kopo pa bana misala na po ba yibi soulier vie ebungi mama bengi nganga ya mama papa kopo aya atia batu kopo na mabumu po ba yeba nani ayibaki soko moni muta ko mo benga nganga po abungisi soulier c'est mpiaka ekoti mabe ekoti na kati ya pale talaka mère déjà ba production pe abeta production kala
sikoyo bato mpe basinteresaka ne so na bafete ezalaka bongo ti so aza moto akoto oyo il faut acritiquer kaka koto moto aza moto faut acritiquer bakoma bongo wenge politique akongo ekoma wenge kokritike bongo sikoyo nde eza mabe kokritike bongo eza mabe parce que yo moto akoto okritike moto akoto président Fati na ex président papa na so Rais basololaka na bango bien bakutanaka très bien sikoyo kidia lelo oyo bino boosala eza ya nini. Parce que président Kabila okabela mbongo te po yo zo critiquer Fati. Président Fati pa okabela mutu mbongo te po zo critiquer président Kabila. Po bakutana. Bapesa na bango batla bango. Bapesa nani? Soki bapesa mbongo nde fils mukoko abonga na vie. Oh, ba fils mukoko aka mutanzala. Oui, fils mukoko aka mutanzala kaka tilo. Maintenant so bisa abongela wapi? Abongela wapi? Mutanga bongisa fils mukoko yo wana kenda prison. Abongela wapi? Nani? Oh, abongela wapi? Tika kwa memisanga bakomo abongela wapi? Oh, directeur alinga bongisa fils mukoko aza na prison. Totika biloko wana. Tolinga bakonzi na biso, tolinga bakonzi na biso nyonso, tolinga bango nyonso. Na bao balongwa na bao bazali, tolinga bango nyonso. Totiko tia division ko? Totiko tia division. Tala lelo na Congo na biso, mutatiki histoire à danger. Et à présent, Raïs est passé, élection à la kate. Lelo implanté en Watiki. Toyebi pete nini o nzamba zobombela président Fati na fait un mandat pete toyebi te nini akosala nini. C'est ça. On se comprend donc tolinga bakonzi na biso tala. Ozina ci président Kabila. Azalaki na volonté kosala makambo ebele na mboka oyo. Kofinga ye elekaki trop. Bato bafingo trop. Ezolongolo volonté kosala makambo musala mususu olinga kosala pona mboka. On se comprend yango na asenga bandeko na biso ya poto. Botika ba politicien à l'aise. Batika pe ba musique ezonga. Batika musique ezonga parce que musique ebeta na poto musique ebeta na poto te. Mboka ngoto viva arabe. Inutile. La Fabre akei kuna. Ah, Fabre gazi kutu ko beta lisolo te. Ye akei pona kozanga succès. Ozoma pa. Ye akei pona kozanga kozanga bisa. Mutana succès. Mutana succès ba combattre. Ce qui Fabre gazi azala na succès ba combattre ba ba telema. Oh, et bon. Ozoma pa. Ba combattre ba telema. Ba na tinda ba lettre ba préfecture. Oh, c'est ça te maman, c'est ça te. Ezali ken. Omoni orchestre o ezala na succès que balingi bameka boye ndule raté wenge musique à maison mère même yango le sikoso balingi bameka ndule raté de wana succès wana za succès o de bakomata batika bato bana ça lo wana na plein te wana pena omana TV na biso waze kwa omani TV na biso Félix waze kwa toka na PC bambote belé place aza atalaki concert ya Kofi Banile atali ya wera banile mama na ba combattre ba lobela makambu dete akopene na producteur yo pe anileka andula atobi misa nazoyebisa yo mama nazoyebisa yo mama donc Fabre Gazerera sali ndenge concert ne ba déranger te azwi pe visa zo kende kobeta akoti na liste ya bambuta ya likaso à partir ya visa kaka azweli ba musique omonika ndenge Fabre Gazerera beta na poto ba akoti na liste mbala moko ya buta ya likaso liste ba Seleo liste ba Samititu liste ba Kene nazo bisa yo eza nango ba vérité moko boye oyo bolinga te esio nde ba visa kengela to continuer mais fali pupa nzoto maga bloquant quand même okobeta lisolo na ye mais soki fali a bloquer nga mate eza omoni nga nde na bosela Cynthia Kapasi nayebaka yango un jour nga Dieu va nayebaka yango un jour soki pena na bando prier trop nabi nayebaka yango un jour soki na bando prier trop ba relation belé katana na ba kango très bien na ba kango très bien que soki ba koti na profondeur ya bonzambe pena boye bato belé ba bloquer nga na ba téléphone bato belé ba bandolinga présence dans ngate Cynthia Kapasi naza ya nzambe ya blague tika boye naza pena nzambe moni ero bando sambela pena nzambe premièrement na nzambe akabolo na batu oyo peut-être ba ko salo mabe un jour tala nga kuti na préférant na ndenge fali a bloquer nga wana parce que na entourage ya fali eza na bato déjà ba pelisa ba koni batia déjà nzunga munene o ba kolambela keni nazo bisa yo bato déjà ba préparer liwana nga ba pelisa déjà moto batia déjà nzunga munene yo kanisi soki bandika manika beta bandika bat ba yaka ba chelo nzungu parce que ba olinga te artiste mama na ngai na yebisi yo omoni soki na côté église soki na bimi
Et nazala ya rep ya Fali. O santé pena ba directeur mususu pena ba libumu ekomi ko soit ya dans le vide. Okosi. Donc, oh, nazo bisitala wallahi. Yo so mona. Yo poza na makambo. Ngatikala kozala na makambo te. Mais soko moninga na to bebani te na salwe eloko te. Mbala moko yo yininga. Yo bloqué nga na téléphone. C'est que yo zando ki avinanga. C'est que yo zando ko avinanga. Yo exagérer ba clash. Non, clash. Nga na zo lobela yo. Oui. Na lobi na lobela na défendre yo. Yo yininga. Mututu alinga Los Angeles. Mututu alinga Los Angeles. Daba Los Angeles nyonso ala bosala wana. Mututu alinga Los Angeles. Mutu nyonso tu atindaka bosala ta mwa boy. Mais kasi musu bazwa yo ala. Mama. Musu bazwa yo po sala bien. Biso ngalo bibo ngana otika Fali jamais. Pour poto. Omoni batu mususu baza ba benga. Batu mususu ngao na zalenga mfa Fali pone. Fali nde amona air de mer aye. Ba invatele omoni de mer fi azo ya ko apportele. Ozo orchestre international ya ye na ba français moko boy. Na lobaka ta de mer ata ba fandi na de mer ata 10 ans. De mer ko apporter eloko côté pembeni ya Fali. Mama ba moto obiso to memaka pena na moto omemi pena moto bo memi. Olobi oye koya ya. Ba de mer ba ko kate. De mer nga sala neti ba vlo mo boy. Okoka français te. Asala neti Té, oh, bon, on a connu place à français belle. On a moins à Sodat. Bisous na ba copine to. Et bon, musala ba français. Bango bazala qui complexé ya français des mers. Ya moni ba bazala qui complexé ya ba français. Mais na zo bisa ba privilégié qui des mers, ba tie biso siko boye. Mais na ba orchestre nyonso zala bon. So ba na ba orchestre nyonso te. Na ba orchestre nyonso te. Ba wera bazala kana ba trésor lumière na bango tilelo. Ba wera na ba trésor lumière na bango tilelo. Donc ngana aloba ngana roki au décevoir jamais Fali pour l'entourage pour Fali à blokanga parce que ceux qui n'a mis sur Nzambe n'enge Fali à blokanga est normal Nzambe yemo ko juger ceux qui s'appelle normalité po na satandaka te un jour Fali soit à kofutanga lifuta ya ko bloquer na téléphone mais ça là ngo ba nani ngana kozongi cela jamais Fali mabe moko boena ya naloba mabe pona Fali c'est aza grand frère amutaza edanga matanga ba jet privé nga vraiment sko yo mo hoza na mo eloko mo tendenge wana ko sala le mususu nga nga eloko moko te yo lo mo te yo pasi ka ne ba bloquer yo ko bloquer mais et ça là nga siko pasi o mona pena la muki na tongo bo okomeli Vierambo Vierambo a répondre yo o meki po benga ye au senge conseil je vais pas répondre yo po bando beta faire na beta faire ndika ti lelo viata na beti ndika na tongo na soir so na benge abosanaka ande molimbisi te kofi pena molimbisi en tout cas kofi molimbisi kofi na viezekla en tout cas balimbisi ata zaki na problème na yo en tout cas kolimbisi vie pena ka ken omoni miso boy bosali ya limbisa te ok na yo kimbala sima nde soigner en tout cas kofi olomide beaucoup de respect. Tout n'a siko nini conseil nga tuni kofi. Ezela na tout n'a senga kofi nini. O senga kofi nini. Na bi se vie na ngina bala vie. Na ngina bala pesa na conseil. Obi ke vie na zo pesa nga conseil non moni jour ngo faut que ta salon moko Alex ba filmer. Faut la ta costume ya couleur tel jour à civil, faut la costume à couleur tel jour à religieux. Il moi je explique on. Viens appeler ça un conseil, non que chair de poule, chair de poule. OK. Nabi mais ngana ke sinjora na ba prince ba kalite o swa na viens appeler ça un conseil. Na bisi. Manzo zo bete bandika. Na bete ya makasi ya mabe makasi. Mais vieux ete yo moko. Ezote yanga ko na bi mais Kofi Olomide nga eloko na comprendre pas Kofi Kofi azalaka mutema mabe envers mutu te internet est à l'internet Kofi azawana aza vie moko bo aza a provoquer ka batu po kombo na inde disparaître te mais côté la Kofi bo tala ka Kofi atuna ngabi siko ozanga nini pona libala na yo oyo ngana koki ko bakisa bon tika bon na yo kisoni na bisi vie na ozanga eloko te fanda na yo nga ozanga nde conseil pona boy soki Kofi apesi na mbongo moko boye bamerambo na babakali na bavenjora degré bakofingela nga Fali mais mo pa yo lo bate mo pa apesi mbongo ba lo ba tala na yebisi vie tala na no ba boye
nzamba azoyoka via tuninga ozanga combien ozo manquer yo pona libala na vie en tout cas nga eloko nazalaki ozanga ezaka conseil opesinga na ozanga na ngambongo te nyonso non nana nga pe na ba difficulté mike mais nazoboya kozwa mbongo parce que vous comprendre non la fallait pesinga na ta 10 fois depuis na obela ke magazi kami na fallait tindelinga ta 100 euros mais là musuna nya oyati siko confiance akendo pesa nga ye confiance la mutali boso fallait dans mutali boso mama ndenge makambo ekendaka esengaka fallait à soutenir yonan après confiance ye mais ndenge confiance osenga ndenge confiance osenga mais à motema malamu quand même pour la volonté qui est petit nanga et osanga combien en tout cas et ça la bien on a préféré na pela sa mombonda tika boy on a préféré pena na pela nanga sa mombonda pardon pardon Cynthia na senga kofi pardon na place en tout cas limbisanga Cynthia kapache en tout cas na pela nanga na pela sa mombonda kaka ce qui fait tango eleka bien eleki donc ba prophète Emmanuel doit dibade ya simananga donc OK ken pela to comment qu'elle a besoin déjà en Soukissa ba salutation la banane non salutation na c'est Pauline Lumumba RDC Monde ya la tara ndenge yo lati boy ba mama Valère tika boy na ville moi c'est internet ya la taboy na ville za place batu ba ka ko bwaka likole mona na te yo lati penapi bango ba ka teka nzoto awa omona bango na bando tangelo ba ko grâce na ko banda nde grâce temo kaka na banda na grâce temo Yala, sanga tous ya ba kombo. La grâce est chokayo. Non, grâce tellement en tout cas ça l'a plaisir parce que nazalaka na mère na bango très bien. En tout cas, quoi qu'il est bombi pour. Te na boki ka bombi pour wana petite sœur na bisa tatouage. Ça moi bien. Moi tatouage. Donc on pas tatouage ya fait ya grâce tellement de ça la nga bien na nango. C'est ezalaka pena polele ça la nga. Akomada moi ça. Yango na lobi bo ezalaka moi polele boye ça la. Donc en tout cas vient le zombata boutique second hand en tout cas na PC bambote belé sœur Pauline Lumumba Adel Djoko babu danger viens nga kokara Fatima Kizembe batinanga kala sikoyo tela sikoyo viens nga oyo azo edenga mikolo lipasa bambongo na jobu wana ba PDG ya mikolo ba Jimmy Belau mais na kana jobu pe asola te mais Yannick ni asenga lipasa kapashi sava Yannick ni andena Yannick ni prêtre musu na sida OK Yannick ni anapeso bambote mutu malamu donc il veut Jimmy Belau en tout cas Koko Fatima Kizembe ya Koko Makizembe c'est un Angel Muswahili Makizembe en tout cas Makizembe oyate ya Angel ya weli Angel azoya kala mingi te akobi chanteuse ça yembaka mwa muke yepe miko alanda maputa ba yembe alati mwa nga mikolo na ndoteka maputa totina madame non tinde loko fotina na madame ndoteka maputa merci tokoya OK merci Ken Pierre Kene pardon yo ba beta subandika merci à toi ça balandi biso en tout cas bravo na Fabrigas Maestro ba papa na biso bat na biso bandeko na biso botikela Maestro a beta musique na et au sala bien la merveille Amado Philo ma petite Kenya na mbonda au mérité bato nyonso o baza na poto en tout cas biso ato za ina fimbo la fimbo yerit mezala ka bongo ba onyoso ba olanda biso ba onyoso ba linga biso merci na grâce Matelo en tout cas na peso mbote comment nani Igor Igor Louvuma. Igor Louvuma. Ancien chauffeur, il vient dans un charisme. Pour les Mukendi, en tout cas, tu as point. Au commencer, ancien chauffeur. Tu as point. Merci la grande charisme, merci à nous balandi biso, bo s'abonner, bo aimer, bo partager. Ken piana yeyo, ngaso na zana na chaika na silver débordement à la télé à Capage Télévision. Merci beaucoup. On aura prochainement na film na fimbu na oya na répondre pour la question la bino nyonso. Valdine Tamboé na peso bambote, ba nyonso za na film la peso ba gros bisous na ninga bino mingi. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Purchase your tracks today.
Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorataire, musique, n'a parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, ndeko Kobanga Bangate oh. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo. Motema leo some bapesa asolo la babie. Soko kutani na ye okozala desite. Katika Pesa na pesa yo nini ye. Katika Pesa motema malamu. Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss, Juliette te valide. Yes sir. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie, y'a Madame Eliane Nitou, la patronne, y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa, États-Unis mobimba valida. Yunani Oboya, Madame Katika Pesa motema malamu luta ya Nzambe ya Yoga, Juliette valide. Fumukoi. Katika Pesa TV,